Bonjour la famille, bonjour, Ningana, bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner, Ningana, bon déjeuner, bonjour Nabino, bon service, que Dieu vous bénisse abondamment, Bino Bato Bolingaka, bon déjeuner, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, boboto, bon déco, Nakatia Mabota Nabino, vraiment on est là ensemble, bon déjeuner de ce matin, voilà. Boboto bondeko na bandeko na biso église catholique, voilà. Et puis matondo na bakimbangiste. Voilà, besoin d'un bon déjeuner, moi copa tea, copa café, maï belé, pourquoi pas un peu d'eau, hein, maï et ça bien, tout bien la biso. Et ça, kitoko makasi na tongo, hein, avant on met la moitié, moi ni moi maï. Et ça la bien makasi. Bani ramso ba musulman to bosali binoté ba salam alaikum. Toute tendance confondue, vraiment ba bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Likez mission partager ba dekonanga parce que tous ba victime ebelé pour na ba pasteur. Ba victime baza ebele bande konangai bolamuka sala moi expérience wana na 2024 oyo o mekana ko se loigner na ba pasteur na ba prophète nyonso bayaka wana ba pesa bino ba prophétie ya mike biso nyonso toleka na nzela wana eloko ya malunga ezalité c'est juste bazo zokisa bino mitema baza ko besa bino ba prophétie o eza ko bangisa prophétie de la peur ko banga ezali obstacle munene na kati ya vie ya moto soki moto bangaka oko oser ko sala makambo ya malamu te na kati ya société même mukuba ba pesio musala kitoko oko banda ko banga pona ko ke ko banda musala pona ko ke interview ya musala oko banda ko banga omoni fuko longola ko banga na kati ya nzela na yo même pour la rébellion, bo revendiquer ba droit na bino, yo ko bandaka ko banga, okotika la bongo vina yo ko za la freiner, eza li banga munene eza na liboso na yo, longola yango, meka ko sala vraiment ceux qui pasteur na bino atea kabino kitoko, atea kabino la joie, apesa kabino esengo, wana kokendete. Mais soko tala kaka pasteur na yo, tala prophète na yo, ceux qui ba prophétie na ye, eza kaka ya kobanga. Mama nazomona maladi liboso na yo. Mama nazomona liwa liboso na yo. Mama liwa liboso bandeko. Congolais to bangaka liwa. Mais jour to bota makato senga yango te. Papa mukolo poko kufa oko senga yango te. Paix à son âme na notre na abonné na ngai Mariam na Katia France na bakunde ki na Lyon. Na ndeko na biso pazalaka na biso. Paix à son âme, paix à sa koufa. Je crois n'est passé bien écoulé bambo les autres qui bela zaka productrice ya Marie Misam. Donc bande konangai liwe ko komela biso nyonso to. Ata lelo nga na kei o sekinga obio lobby kuna yopo kokende. Muto kotika la libanga bazate même okufi na 93 ans okufa kaka. Même na 80 ans okufa kaka. Donc mutu nyonso kolakelaka kutu mutu limabete akufa. Donc soko sala kango bimia longola molimo wana eza molimo mabe parce que yo po nzela wana peza ya yo kolakelaka mutu liwate lakela makamnyo so lingi kolakele so oza mutu ya mabe yo basaloka olakela batu mabe mais longola no liwa parce que mutu nyonso akokufa. Alors soki sikoyo na tango ozali na se mabele awa yo azopesa kaka évangile de la paix. Oh, okobala te. Oh, mobile to mona mobile ino azuma mwasi mususu. Oh, tozo mona boye na boye. Entre-temps, soko landeli est bien faux pasteur. Pasteur ya mabe spirituellement abomba rabino te. Yango lelo na yeko zonge na bino. Bino nyoso oyo bolengaka. Boza sikoyo sous la malédiction. Ya bostralino na mami. Boza sous la malédiction na bango. Parce que baza ba prisonnier de guerre. Physiquement, ce qui est physique, et ça peut spirituel. Alors, tout ce qu'on a, il y a votre transmettre à cabino.
Soko yebaka te so na malédiction na ko transmettre yo malédiction so na tambola na bonheur na ko manifester bonheur so na ye na tongo na bino na esengo makasi yo pe tango ozolanda nga journée na yo pe kozala esengo soki na ye na mawa yo moko pe kokota mawa ndeko na nga na okosa bino te alors bokeba ba pasteur nini obozolanda bino mo boyebi mikolo toza na prophétesse na biso oyo azopesa biso ba prophétie ezo se réaliser mais ba prophétie ya mawa te ba prophétie pe ya futur lingaka pas prophète oyo apesaka yo mingi futur mais ko lingaka mingi azopesa o passé na yo te o passé na yo na moni boy futur e malunga ezate futur na ope komona oube soto lobano mama nazo alobi ozomona peza ke osaka mabe osaka kindumba ozoyiba ozokosa na moni nzambe alobi ya kofrape yo wana eza ya peur te wana bazolo bano repens-toi mais oyo bayela ko kaka mama na moni maladi moko liboso na yo maladi yango pe tozomona ngo te mpona ni opesaka bambongo tomoni liwa tozomona ozokufa dans 3 jours oloba na ye problème eza te nazozela 3 jours wana soki mpenza ekokisami mobali na nga opesa mbongo bana na nga bakopesa mbongo mais soki 3 jours wana ekokisami nakufi te yo oza paster ya lokuta moso alobi oza na zemi nazomona dans 3 jours azokangama zemi mwana mwasi abata après 2 semaines aregle na ye pasteur akomi o bacalendrier nzambe ekokanaka te mais yo pesa calendrier nzambe yo sololaka na nzambe yo za lito ya nzambe pesa biso calendrier nzambe alors bandeko na ngai na soki na suka na kozwa temps na koya kopesa bino témoignage muke ata lobby parce que prophétie alelo eza des prophéties faut analyser pour na Australie bino moko boyebi ndenge ba condamné congolais totanga Congolais oyo na poto classe ezofele yaya na mboka nyonso tu na poto classe ezofele ezala na Congo zaki chasa kotanga te awa babanda kolakso de A B C D tiomati nango na ya tangaka comment mutu aza prisonnier bandeko nanga Australie no prisonnier bozo kende kuna eza normal te bi akopesa bino nini akoteya bino nini et puis repentance azosala ngo te alini ko se repentir te alini ko betela bino lisolo ndenge eza te pasteur aza na secret mais yo oza na secret pas pasteur te ndeko mobali musuku tu enregistre mwasi na nde bazoswana na kati ya ndako ndenge mwasi nazoboya lobi na kolingi lisu te koma mbongo nyonso topesaka ka pasteur koma yo ndo futaka sala église koma yo salaka ka boye nazomona nanga mpe changement na kati ya ndako te tozala biso kaka ndenge moko me mbongo ezosila biso papa na bino mpe ye wana bandoko olobaki pesa bambongo nzambe akosala papa na bino mpe akufi na ye sikoyo balukeli su mama na bino aomona liwe epa mama na bino eza kitoko te tokende te mobali enregistre ye ake kopesa pasteur tala ndenge mwasi nanga kuta azolinga te tala boye bakanga mwasi ndoki o ndoki mais lelo akoma kopesa mwasi raison no yo obetela bino lisolo yango exactement tomataki nango lobi na TikTok tobanda kosolola kote kuna bandeko eza pasi na mawa bolanda sikoyo mama prophétesse na bokebi nyonso tu boyoka prophétie ndenge nini ebimaki mpona Bostra wana avant bakondane ye oyo prophétie oyo ezali ya 4 mois passé bolanda ngo na bokebi nyonso natikeli bino en attendant nakoya kokomante yango malembe espérons que publicité okota te mpona nazwa temps ya kosala eloko moko message aux ambassades kopesa eza pona pasteur Charles Bameko message oyo ezali pona ye na mwasi na ye message oyo ezali pona bango avant na passer message makambo onza balobi message oyo eza ya yo na ngate alors zwa message oyo partager na baba cook pesa mami kutu toloba te mami eloko nyonso ekutaka yanga talaka
fan nanga numéro 00 moi ça ba makonde bomona kala fan nanga numéro 00 mami moi aussi je t'aime beaucoup so na oche la bino ba message opone komi la bino bo te ya baninga biso ngai pe la danoise na zwa côté ya bino ngai pe nazala batu nanga pe bayaka pe côté ya ngai kaka na YouTube aw bosi boyoka pe ke prophétie mo pe bima et pas ya mama dasa pona la danoise. Voilà. Donc, toté yanaka entre biso na biso. Donc, répands-toi, mamie. Boza déjà na ba fan ebele. Ceux qui vont se repentir na bino. Bon, qui m'a binoté? Ceux qui pena bozo bango na voix normale. Boza la kaka. Ceux qui bozo bango na voix ya mabe. Ebele bako kende na bango. Mais oh, boko tika na bango. Boko lia, boko mela. Et puis boko zala bien. Bako bengo toujours maman. Yo boko benga bango toujours bana. Balobi prophétie oyo eza ya ngaite. Balobi ezape ya yote. Yo mtolata makamnyoso. So bantika alléluia amen. Yo kamata like yango. Partager. Tindila bakouk. Bafungola miso. Place ni bazo kende. Prophétie oyo ezali ya Bostralino na mami. Bola da suda boke binyoso. Na tike bino eribandi opusala pona musala. Tambatali si tokozwa. Makomi na nzambe na Matthieu chapitre 7 verset 22, 23, 24 natangi na kombo na Yesu. Bible ezoloba na biso. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais bien aimé, Bible ezoloba na biso na mokolo yango ebele bakolobela nzambe ete Yahweh, Yahweh, na yango biso to prophétisaki te na kombo na yo, na yango biso to bikisaki to benganaki ba démon te na kombo na yo, na yango biso to salaki ba miracle te na kombo na yo. Et bien aimé, yo quand ezali réponse na nzambe na 23. Alobi boy. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettons l'iniquité. Mais bien aimé, à la Bible ezoloba na biso nzambe ayanolaki na basali wana ete na tikala koyeba bino te. Bozala musika na ngai bino bato na lokuta. Bino bato mabe. Mais bien aimé, awa réponse oyo nzambe apesaki na bayekoli oyo ya lokuta. Pe abakisi koloba. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Na yango mutu nyonso akoyoko ezali maloba oyo pe ati yango na misala akozala lokola mutu amayele oyo atongi ndaku na ye likolo na libanga. Mais bien aimé, nzambe azoloba na biso ete mutu nyonso oyo akolando ezali maloba oyo akozala lokola mutu oyo atongi ndaku na ye likolo ya roc, likolo ya libanga ya makasi. Mais bien aimé, libanga ya makasi ezali Jésus-Christ de Nazareth. Libanga oyo minganaka te, ataba mbonge eye, atami kakatano eye, ataba problème eye, soki yo vandi likolo ya libanga oyo ezali Jésus-Christ, mais bien aimé, yo koningana te po kokwea te. Kasi soki ovandi likolo ya zelo oyo ezali ba sakoli ya lokuta, likolo ya zelo oyo ezali ba pasteur ya lokuta, mais bien aimé, soki mbula to mupepa makasi eye yo kokwea, ndaku na nyonso kosopana na se. Po te kondima na yo evandaki likolo ya pasteur. Peut-être qu'on dit manayo efandaki likolo ya mutu oyo aza lokola yo me bien aimé. Qu'on dit manayo et ce qui evandi likolo ya mutu aza lokola yo peuple de Dieu. Okoko ya soki mu peuple makasi ye soki mbule ye. Avant na passer un message na kobondela na le pana nzambe peut être na lo baselonga ité mais selon molimo mo santo ye. Père éternel et Dieu tout-puissant, la paix sur merci. Tika itengana kita yonde mwata. L'esprit de vérité soit contrôle accord en paix esprit nanga. Nalo bandenge otali singa la vision. Yahweh mono malamu esali yo. Lobelo esali peuple na yo. Protection du film na yo na foyer nanga. Pe na batu nyonso bakolanda o ezali message. Na bengani o nyonso ezali ayo te ekende musika. Éternel Dieu, yondo zali libanga ya solo, yondo zali rock ya solo, mutu nyonso o ya fande la kayo, asoka toujours récite na ba problème na ye, ata mu pepe ye mbonge ye, mutu ana kokwe ya te po afande lo ezali libanga ya solo, o ezali yo Jésus Christ de Nazareth. Zwana o lokumu pe kembo na kumisio,
po ete na obéir na mongongo na yo koya kopase message makambu oyo osili kotalisa nasengi bobele protection na yo likolo na nga na foyer na nga pe na bato nyonso bakolanda ezali message oyo nde nalobi merci Seigneur Jésus Christ amen. Mais bien aimé lelo nalalaki na kati na kolala nzambe amemi nga na kati na Kinshasa e na kotambola ndenge na bandaki kotambola na moni oyo ezali bapo bakuluna oyo tobengaka bakuluna na Kinshasa babandaki kobunda bakomi kolanda bato mpona kokata bato masheti ntango na moni bongo na bandi kokima libota na nzambe e bakuluna wana babandaki kolanda ngai ngala bandi kokima nazokima bakuluna na bazolanda ngai na mosika na moni oyo ezali Pasteur Charles Bameko na mwa bandeko ndeko mwasi nzambe amemi ye na Kinshasa kokoma komi na Kinshasa akutani na ba oyo babengi bakuluna mais mwana mami bandeko ezaka lokuta te mwana mami obo mona ka mwasi ya Bostralino azana mwana aza kuluna aboya classe aboya nyoso ye musana yeka kokata bato macheti wana ejade ya basemansi ya mabe ndeko mwasi alali na ye ta musukutu ayebi na ye teke mwana mami azaka kuluna akomi na Kinshasa akutani na bakuluna na musika amoni Pasteur Bostralino bolanda nalobi nakime pa na bango po ete bakuluna soki bamoni ngai bakotika nga bakolanda ngai lisusu te peuple de Dieu nakomi kokima mpona ya place oyo Pasteur Charles Bameko azalaki na mwasi na ye nakokima ndako nakomi kopusa na pepe na Pasteur Charles nzoloba bakuluna bazolanda ngai yango nazoya awa mpo batika ngai bandeko Pasteur Charles na mwasi na ye barejetaki ngai na kati na vision balobi problème na yo etali biso te nga nalobi nazokima parce que soki bamoni bino bakokende bakosala ngai lisusu mabe te mwasi na ye kuta akomi kokima nga na kati na vision e mobali na ye oyo ezali Pasteur Charles Bameko alobi makambo na yo na bakuluna wana etali biso te peuple de Dieu barejetaki nga etango barejete nga nakomi kokima mpo nakende nake kobatama quelque part na moni oyo ezali bamanso bamenisie moko babandaki kosala oyo ezali mosala na bango maboko kokata bamabaya nakimi sikoyo epa na bango mpona kobatama bakuluna wana bakomaki deja pembeni na nga na bina kote pa bamenisie oyo ntango na kote pa bamenisie wana bamenisie wana batuni nga nini nga na esi bango bakuluna bazolanda ngai na kati na vision ya bamenisie wana balobi na nga balobi wapi bakuluna ngabi bango wana kuna mbala moko bamenisie wana babimeli bakuluna wana basimbi bamarteau babimeli ezali bakuluna enga mpe nazwaki si moko ezalaki wana nga mpe nabimi soki bakoboma nga baboma nga kaka lelo peuple de Dieu natelemaki bandeko na ngai bozolanda prophétie na bokebi nyonso ndeko mwasi akutani na bakuluna amoni mbala moko Pasteur Bostralino na mami alobi o baza basai na nzambe fona kime pa na bango akome pa na bango babengani kaka ndenge mami wana bomonaka azalaka lolendo abenganaka bato ebele mwasi mosusu bomonaka témoignaka alongwe musika yetina mwana na ye azalaka na maladi abengani bango abi bobima o maladi obiso awa te alors mosai na nzambe asalaka mwa prière epi alobi na bango bokenda hôpital mais babenganaka mwasi wana donc ndenge mopena ndeko na biso na vision bino bato bokende kuna boyebake soki okweleli makambo obengana o soki ezalaki ke mondimi muta azala makambo na parquet Bostralino alingaki accompagner te alingaki pe azala te bozo comprendre oyo mama zoloba exactement caractère na bango tango ya ndeko mwasi akimi siko akeipa ya ba charpentier ba menuisier wana akimaki na maboko ya Yesu azalaka charpentier papa na ye ezalaki métier Yesu asalaka mabaya soko kuna nde ake kozwa solution tolanda na ocheso ba commentaire te pona ezopusana fodaki musala liboso bakuluna na ba menuisier wana pe basimbaki oyo ezalaki ba instrument batelemi bakumi kotuna bango problème nini na mwana mwasi bozolanda ye nini bakuluna na babi lelo tokokata epota asali bino nini bandeko na nga ba menuisier babandaki kotuna kaka oyo ezali bakuluna wana bakuluna wana na kati na vision babandaki koinsiste kaka ke bakokata ngai ndenge babandaki koinsiste esalaki discussion biso na bango mbala moko nayaki kobima ezalaki vision ntango nalamuki nalobi o vision nini nazwi Seigneur olingi oloba na ngai nini
Peuple de Dieu, d'habitude, nanga ezalaka toujours, ce qui n'a eu vision, na bonde la kanane par Nzambe, Nzambe appelle sango ezali discernement, ya vision o na eu. Ce qui Nzambe alingi alobani. Et tant on a bonde les par Nzambe, Nzambe appelle sango ezali verset biblique, oyo, ya Matthieu 7, Nzambe alobi nanga kende méditer o ezali verset biblique, yo, oko comprendre un message, o na Nzambe na talisi yo. Et tant on a méditer o ezali verset biblique oyo nde na ko comprendre que Nzambe atali singa makambo o pona memelango peuple de Dieu ba yeba o ezali état d'âme ya pasteur Charles Bameko ba yeba ete pasteur Charles Bameko azana ba ndimi na Nzambe na contact te. Pasteur Charles Bameko azali na bandimi ba peuple de Dieu azali na ba pate na Nzambe contact te peuple de Dieu. Et tant on a si qu'on de l'année qu'on passe au message. Pasteur Charles Bameko, ainsi parle l'Éternel des armées, Zambalobi nangana yebisayo, répands-toi. Parce que makambo oyo ozo sala, Nzambe atali sango la vision que ozali ozana contact mon côté na bana na Nzambe oyo zo diriger bango. Ozana bango contact te. Oui, olingi bomengo na bango. Olingi ba bien na bango. Olingi ba mbongo na bango. Mais bango moko batu ozana souci na bango moko te. Nzambe alobi na ngana yebisayo, répands-toi. Po ete mukolo yango ya suka, Nzamba koloba ete bandeko Babakuk bino bat boza kuna. Soki ba Bakuk, ba José, ba Jackie, ba Mado, bino mo boyoke, Nzamba lobi que azana contact na bino te, bino batu boza kuna ba na Nzambe. O lem so zano mwana Nzambe bungi nzela ozo kende kuna keba. Asala keloko monte. Apesa bino évangile de la paix, évangile la séparation. Et azali kolia ba mbongo na bino. Pa ya pamba bandeko nanga fongolisa kese épargne bomba mbongo na yo salela mbongo no makambo ebele yo so mona Miami yo mto kenda kuno kenda déjà Miami okenda déjà na Canada okenda déjà na Lubumbashi okenda Afrique du Sud kende ko découvrir ba place o Nzambe asala ba place kitoko kenda matadi olia mbongo na yo. Parce que tous ba pèlerin, tous ba lekinzela, faut to fongola misu to tambola to mona. Yo ke se kamo ba bloka yo. Ba vacances au kinde souté. Okwa na ke na raté prière. Aso na ke musala oyo na raté prière. Aso na ke tala ndeko nanga oyo na raté prière. Ay soki na sali boye bandeko. Nzambe ye moka lobi chaque chose à son temps maman. Mais tant ndenge azo kanga bino. Ebimi na munoko nanga te, ebimi na munoko na mosela Nzambe. O eza époque na Nzamba zolobela ye. Voilà. Tozo examiner ngo biso nyonso mais makambo ndeko mwasa zoloba eza ya solo. Ayebi yote pasteur Charles Bameko. Nzamba koloba na mkola suka ete ayebi yote. E bongo yo koloba na Nzambe ete Nzambe na sala ki ba miracle ete pona na kombo na yo Jésus. Jésus na bikisa ki ba belité na tabusa ki ba kokate ba vegle ba mona kite. Nzamba koloba na yote ayebi yote. Today I woke up feeling pretty good and feeling like I should. Tango yangoyo, répands-toi. Nzamba lingio mingi yango atalisi o ezali makambu oyo pasteur Charles Bameko. Nzamba lingio mingi yango atalisi makambu oyo ete yo na mwasi na yo bozo rejeter o ezali batu. Boza na contact te na bana na Nzambe. Boza na contact te na batu oyo bozo diriger. Nzamba alobi na ngana yebisa yo, répands-toi. 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 Bongola motema na yo. Répands-toi sincèrement. Bongole ezali motema na o peuple de Dieu na lingina yebisa libota na Nzambe pona batu nyonso o batiaka elikia epa ya pasteur ndeko nanga pasteur aza mutu lokola yo o que ça soit kombo nyonso o ya komipesa o ngai nde boy o ngai nde terminator o ngai nde boy me bien aimé aza mutu lokola yo tia elikia na epa na Nzambe kokomisa mutu te Nzambe na yo kokomisa mutu te Nzambe na yo message oyo Nzambe alingi atalisa kaka bana na Nzambe ete bana na Nzambe ebele batie kondima na bango epa ya pasteur Charles Bameko bakomisi pasteur Charles Bameko lokola Nzambe
or que azali nzambe te azali simple mutu lokola yo peuple de Dieu awa siko nzambe abengi na repentance yo tiaki elikia na yo epai na ye nzambe alobi na ngai ayebisa ye a se repentir peuple de Dieu longola kondima na yo epai ya mutu kasi tia elikia na yo epai na nzambe tia kondima na yo epai na nzambe mutu aza mutu lokola yo soko tie kondima na yo epai ya mutu peuple de Dieu ezali ti otie kondima na yo likolo ya zelo tango mupepe koya makasi tango mbule koya makasi zelo wana nyonso ekopanzana ekokoma poto kasi soko tie kondima na yo likolo ya Jésus Christ de Nazareth oyo ezali roki ya solo mebene ata mupepe ye ata bademo baye komenase yo na butu ata bandoki ya libota baye komenase yo yebaki yo kokwela te mpe okosimbama te po tosimbami likolo ya libanga ya mutu oyo azali na prière nyonso ezali Jésus Christ de Nazareth peuple de Dieu nzamba talisi message oyo nzamba lingi oyo ezali pasteur Charles Bameko yango nzamba talisi makambo o pasteur Charles Bameko soko kolando ezali message oyo réponds-toi sincèrement bongolo ezali motema nzamba lingi te na mukolo na oyo suka aloba ete ayebi yo te ekozala pasi mingi pasteur kotala ebele na batu oyo bazolanda yo kotala ebele na bana na nzambe oyo bazolanda yo ezalaki na mukolo ya suka nzambe aloba na oke ayebi yo te repens-toi bongolo ezali motema na yo lokumu nkembo ezonge epai na nzambe tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya nde nalobi amen voilà bandeko na nga ya kokomante mingi eza te mena oya na una live nzambe azwa lokumu na oyo nyonso ndeko mwasi asi koloba na biso bandeko bomona oyo eza mbongo eza 20 livres mbongo mpona kozwa ngo na mosala oyo tokendeke eza plus de 1 heure du temps bamisala mosusu kutu mpona kozwa mbongo oyo kaka na UK eza 2 heures biso kutu bafuta biso mwa bien eza 1 heure du temps na mwa ndambo 1 heure et demie mosusu 1 heure et demie ozwi mbongo oyo osali nao 1 heure obakisi so et demie ozwi mbongo oyo bato mosusu mbongo eza 2 heures du temps zo comprendre alors bamosusu kutu mpe 2 heures bakisa na ndambo siko mbongo aboya mutoki ya pasi boye yo ozokende kopesa yango ka Bamako na facilité ozopesa yango pe boye te ebele ta mosusu 5 ta mosusu 6 billets ozopesa na o mama mutu oyo mukolo asuka nga biso na tokoleka na ye na esambiselo biso na ye tokokende na lieu de repos mutu oyo azala mai na makila yaya oyo yo poko osambela yo poko teya bato yo poko ozwa Bible comprendre Bible ezaka deka otangaka livre comprendre otangi pe Bible comprendre eti okope ko expliquer bato te mais yo préféré otanga ngo te ovanda mutu moko ya kotangelaka yo akosaka bino aliaka bino bambongo bomona ngo esingo makasi bande ko sortir au milieu de il faut ba se repentir moi sina mobile repentance na bango fo ezala en plein air parce que makambo na bango ki muyibi ebimi en plein air ma comportement ya mami l'église ezaka kitoko te ezaka mabe makasi bandimi ba ozanga mbonga osala anniversaire ye fasa ba anniversaire a minene pona ko blesser baninga ezalaka te il faut mi kotisa na kati ya communauté so baninga bavandaka na se yo pe vanda na se baninga bana pasi yo sala ba anniversaire a minene yo keso ba bilamba cher bande ko bobima mais kana ko bime pa pasteur wa kanga yo wana o yo ksa ko motema pasi prophète wana pesa ko ba prophétie a pasi décider na lo ba partir ale on a bloqué ye nanu bloqué ka pendant 6 mois au komelanga na numéro nanga sika 0044 74 38 03 16 23 olobala danoise na komi na kimia abon attendez à sali bon service bye bye bisous yaya bisous